première fois na Congo moto azana pota na lokolo azana mbasa zola ta kaleso ezanga désolé ça que comment qu'il na soupe pues rare moto pota lokolo la ta kaleso ezalaka ba patron ma diaba ma mutu mais ya tout moment bina kaleso comme kota kasi bongo ile gapi na pota makasi ah oui ça va bon et là ça que azana ma bien mais c'est une mauvaise information moi je pas comme ça bozo mutu Sali, bonjour, bonsoir. Wana boyebi déjà et dépendaka kaka na air oyo okolanda émission nabiso. Alors sali, bienvenue chez Ursil Botelwa TV. Mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Ursil Botelwa TV. Bande onanga lisola vie de loin nazotiela rabino vraiment étape par étape ndenge ezoleka nazoyaka ko informer bino ndenge makambo nyonso ezoleka côté ya papa na biso Charlie Nongi vie de loin. Alors ce qui moi information ekoti tokoki jamais kozanga koya koyebisa bino évolution ya papa na biso Charlie Nongi vie de loin. Toza na chaîne oyo ce qui vraiment otalaka Ursil Botelwa TV okoyeba déjà évolution ya papa Charlie et comme ndenge nini eloko nini oyo ezoleka na vie na ye. Charlie Nongi vie de loin azalaki attaqué na mbasu azalaki vraiment attaqué na mbasu ezalaki vraiment problème mais na minute tozolo baboye le Seigneur a fait grâce vraiment le Seigneur a fait grâce mbasu ango ezokende nango bien boyoki ye moko kutu comme lela na ye comédie boyoki ye moko ndenge asekisi biso na ebandeli ya vidéo na ye en tout cas toyoki ndenge asekisi biso comme ye moko alela na ye comédie toyebi ye ndenge azalaka bandeko ba photo bomoni na teli bino na miniature wana photo wana obumoni vie de loin azalaka na santé oyo bomoni photo on a teli bino vie de loin azalaki na santé oyo. Alors lelo to solo lempe makambe belé na bino à propos ya vie ya papa na biso vie de loin à propos ya vie na ye to sola vraiment moi makambo ebele elongo na bino. Alors bandeko nanga soki eza mbala liboso okoti na Ursil Botelwa TV vraiment soki eza première fois na yo o trouver Ursil Botelwa TV na osenga kaka loko moko o s'abonner o commenter o liker o partager et o sa malamu mingi. Donc na système moko ya bien na système moko vraiment ya kitoko o s'abonner o partager surtout o aimer o commenter o finir cloche à notification pour que prochainement tant to tsaba image na biso ekomela yo esika nyonso oyo o kozala. Encore une fois bienvenue chez Ursil Botelwa TV. Vie de loin ana malade ya mbasu vie de loin babwakelaki mbasu babwakelaki mbasu vraiment evandisaki ye lisusu na se malgré na mbasu na ye wana mwasi na ye aza na voyage mwasi ya vie de loin a voyageaki. Alors vie de loin aza kaka ye moko na bana na ye na ba comédien de bazoke ko rendre ye visite mwasi ya vie de loin na sir na yaki na betelaki bino lisolo awa émission na tocho salango eza na se ya ba vidéo na biso soki okoti komona émission mana o belaki sur mwasi ya papa na biso Charlie Nongi vie de loin. Mwasi a abandonné mobile na tangwa maladie ake Dubai kosomba biloko na ye ya koteka kotiana magasin na ye de kotiana maison d'habillement na ye akei Dubai te pona 2 semaines pona 1 semaine to pona 5 jours ndenge batuto monaka akeka 5 jours asombi biloko na ye zongi mais moi sa vie de loin banda kendaki Dubai to komo mona ye ba vidéo eke zongi akomi na ye ko sa ba vidéo ko bwakela batu bambwakela na ba vidéo soki bo commenter bo lobeli ye pe na part na ye abwakeli bino moi jeton mo boy atie na ye na vidéo. Alors to yaki to lobelaki comportement wana eza vraiment malamu te tant que mobile na ye azana maladie tant que mobile na ye azobela comportement wana eza bien te comportement wana eza malamu te. Pourquoi vie de loin na minute ondenga na mbasu bapaya ebele boketalaka ye. Alors azozwa vraiment ba visite ebele esengelaki mwasi na ye azala elongo na mobali na ye a souffrir na pota wana elongo na mobali na ye aza na ba caprice nyonso o mobali na ye kosalela ye ba caprice ya pasi ya pota wana azala wana elongo na mobali na ye a soutenir mobali na ye jusqu'à la fin tant mobali akokoma bien après ako voyager na ye po voyage esilaka nango te. Mais moi si ya vie de loin azate akendaki na ye voyage ba comédien pe bele balekaki balobaki na ba TikTok na ba ndenge na bango ye ko makangisaka bato eza na comédien moko talobaki yo ko mokangisaka bato na ozela osoko ye oya kokangisa ngai.
Bande konangai papa na biso video loin azalaka na ye na santé na ye ya bien video loin vraiment azalaka bomoni photo ka bomona wana video loin azaki munene bongo video loin azaki munene pantalon o video loin la taka wana ya chocolat wana pantalon wana kanga ebanda ko kanga e makasi video loin azalaki na santé ya malamu eloko nini o esala video loin asala rechite moko makasi ya kita koma tina niveau akoma wana eza motema mabe ya bato babanda osala motema mabe na vie na ye baosepela te komona ya envie malgré balongola video loin na santé na ya makasi azalaki nango bakomisa ye ndenge akoma wana me bato wana baosepelaka te lelo ekomi babwakela mbasu lobi ekomi boye lobi ekomi boye lobi ekomi boye. Et puis bato bosala bato mabe bozala na motema pe ya mabe makasi bubula peut-être bino botika la balibanga bubula musu bino bo changer te mais nzamba yebi mutu nyonso akufa na ye sokutu yesu kutu mwana nzambe kuta kufa ki asiekwa ki boni ka yo ndeko nango kufa te lo yo kutu okufa mais osiekwa te okufa pe no kufi okei okufa ke ozeli ti jugement vide loin ayako lia poison balesaka e poison akendaka braza ngana kama bato bolo bake te vide loin lia poison te est-ce que ba témoignage ya poison a vide loin boyo kango te vide loin akendaka braza a témoigner akenda oyebela poison na ye na braza ayeba te kana poison Quand basala a test à poison bo na likasa dit vide la zo pena likasa ke basali test à poison bazu pena likasa vide la boa kaso likasa direct comme noir et pas yopi o bayeba ki ke vide loin azaki na poison na Brazzaville bakenda na ba comédie belé akenda oyebe la poison na ekuna et aya babanda ko traiter balandela ba traitement ba traiter na bokoko tabo moi mobalo aza o atemi o na lakse bino na video liboso na bino moi mobalo video loin aza ya nzambe en tout cas liwa na ye nzambe nde kaka mto yebango moi mobalo bomo na tabat ba précipiter liwa na ye akufa taza ya nzambe na olo bango toujours na bémission nga na salaka na yebi pourquoi façon batela vidéo o nga na yebi batela poison 2 fois tout le monde a en internet bateli sous vidéo le poison vidéo le poison ba traité ya biki bateli sous vidéo le poison tout le monde a awa na internet kaka ya suka kutu o boyo mona ba photo na teli bino photo mo mona teli bino bo vidéo na hôpital photo na za Afrique du Sud photo neza ya vidéo na hôpital ya Afrique du Sud esika oye ayaki kozwa ba soin na ye pona poison zaki nango na nzoto ti eyo koma maramba secret nande bomoni lelo vidéo la perdra santé na ye akoma lolenge o akoma wana mais malgré ça batamitema mabe bazaka na posa kaka ba éliminer ka ba longola ye papa o bomona o vidéo loin à la sage vidéo le penza sage pourquoi dans le vidéo de l'oisa sage po bandana banda otala ba analyse ba comédien na TV bandana banda otala ba émission ke o comédien leki na émission abandi ko loba lobi o atiki lobi o atiki bandana banda otala ba analyse bandana banda otala ba émission na tikala oyoka vidéo lete aleki na émission alobi mabe abatu en tout cas na tikala oyoka te wana pe atolo ba vérité na yo lo ba vérité nga eloko na yoka na okosa te preuve neke na yebisa bino ba mission ba comédien ba leka ba sala ba mission pour no critiquer baninga nga so na ye na yebisa bino ke ote bomoni comédien openza a critiquer bomoni comédien openza sala raboy mais soki na mona te na yo fabriquer likambo te na loba na bino ka o nga na mona na bandela kolobango bande on a to s'abonner na to s'abonner so ezambala liboso au quotidien Irsil Botelo TV o s'abonner quand ningi zalaka na système moko bien o tie j'aime ou commenter ou partager vidéo et ça la bien bandanga na yeba vidéo bazala vidéo et sobe sai na génération na bango sérieux baza ko cartonner penza vidéo et sobe papa na biso sai pululu que son âme repose en paix série wana babanda ko cartonner makasi mais na tikala oyoka te o vidéo na papa sobe bakanga mabinemi o vidéo na sai na ebite na mukola lelo ya posa isa yoka na asute
wana ebite mena yo ka o video na saisa yo video na boye bakangami binemi yo video balobana te à part série mo boye renyaka ke o te pululu mtatiela ka video le poison o boye nde ezaki mo ba mes attentes entre pululu na video le pululu qui son âme repose en paix ya kufana ye nde babanda oyo kanati o nga na yebi ezalaka yango wana mais video le malgré ça atikala koleka na TV ta bando yo loba Comédia lelo to mona ba papa ibutu ba comédia lelo to mona ba comédia lelo nde ba oleka na TV ba olobana omoni muninga lobi ba oleki na TV o sala ba droit de réponse mutu lokwa papa ibutu alokwa mwasi kokota makamba basi koya kotanga tanga ba kombo batu na be mission koloba lokwa mwasi et sala kitoko teza soni ba video le ba saisa ba esobe ba to tikala komona bango na ba biloko anati ba papa na biso akala ba papa kwedi papa kwedi akufa ki sona me repose en paix ba papa na biso akala ba papa elombe ba papa bodo nanya mona bango dana buzoba ke oboya bomona bango na buzoba mo boya théâtre boya bomona bango ba ye ko finga mutu ba ye ko loba boye to tikala oyoka te to yoka te pe ezalati e ande mona ba video loin banda toyeba ye toyebi te soki na sesa azala makoma mabe mais banda toyeba ye na mamba mabe te toyeba ye bongo te mais mukili comme elingana nango batu te elingaka bamona basala batu mabe yango topesa pe conseil na video le muta bomba mio alekio na mayele kokasa te ba comédien musunde ba yo tala o ba seka ba yamba parmi bango boso muto abwakela ko malade ya na kati oyeba ndeni oyeba te po balobi le monde méchant bato tozanga na bango bien bango kande baza ba traître bango kande ba trahir biso bato tozanga na bango bien bobenga na téléphone bo sololi bo seki akati téléphone abiyita oyo bato tozanga na bango bien bango kande ba osa biso pasi bango kande bazo yokisa biso soni bango kande ba olinga ba boma biso bato katozaka na bango bien alors vu de loin nzamba ayokeli yo nzamba selio mawa pardon nzamba saleli yo alors mbasu ekomi nango na suka ezosila nango déjà nzamba lola apesa yo sagesse ya koyeba nani oyo akoyi kozala pembeni na yo kokasa te ba comédien nde ba oya ba défilé akeke ezongi nde ba oya wana balingi yo yana mingi balingi na bango yote on ne sait jamais po bafongola mitema te so ezalaki ke bafongola motema moto yo otala o juna télécommande otali motema na ye envers yo soki eza ndenge nini me bato ebele bakenda kotala me totala na te me bato ebele batala baninga te alors parmi bacomédien baoyo otala yo papa na biso za mayele eya na mutu mosusu bosolaka très kitoko malinga komona na bomoi te me bosolaka bien bozaka bien okama muto ndeni nanga bwe alingaka komona na bomoi te alingaka komona na pasi misukuta alingaka komona na pasi te malinga nda mona o te présence na yo esalaka ye mal à l'aise présence na yo etufaka ye kovivre bato abongo baza ebele alors na monde ba comédien hypocrisie ya makasi ya omoni ba obomana o kuna za mutuka boy o asombaki mutuka marque moko boy o asepeli ta bomi muninga o kuna ba obenga na ba tournage mingi ye koto ba obenga ete pour ateli muninga poison to bondela ka nzamba lola abatela ya de loin nde lokolo komi nango kosila nde déjà komi na ye kotele mabwaza na ye bien aolia na ye aosokola azosolola na ye azotelema na ye malgré ça moi difficile mazotelemaka na ye kande yo moboyeki kuta sexy bino ne bandeli alors nzambe kaka abatela ye apambola ye azala elongo na ye pona ba comédien en tout cas boza mayele nga loba toujours ba makambo ekomela bandeko na bino ezala meilleur makambo oyo ekobando te ya bino vi mobimba ce qui est un meilleur problème oye bandote ya rabino vi mobimba ezala bien otali pa vi andeko lobi ndeko nanga zala ya bwe tanda koma bomoni video lo ndenga zalaka bomoni video lo ndenga telemi bomoni video lo azala boye
ya de loin azalaka boye nani wa salaka po ya de loin koma bongo po asilisa ya de loin azaka parmi ba comédien alors ba comédien bozalaka mayele muto oza na ye pembeni oyebi etadami na ye te muto oboma ataka ba comédien tata biso nyonso ba congolais tomona ngo ala foto za mayele nani oyo opesa confiance bapesa na n'importe qui te monda lelo ndoki akoma pembeni ndoki oyo ayaka pembeni muto oyo kangama na oyo na nde motema likundu motema mabe aoya bosolola meso ake mkote musu atongi yo ake kote musu alobi mabe po na yo wana motema ba congolais. Alors nzamba zolokumu ndenga restaurer santé ya papa na biso vide loin en tout cas etikali kaka pota esila nyonso nde tokomona ye akozonga sur scène. Alors merci beaucoup na tata Nzambe oyo abatelaka biso, merci beaucoup na tata Nzambe oyo vraiment azobomba ya de loin toujours na bomoi ayebi tina nini oyo ye moko azobomba ye na bomoi po eza facilité na façon batake ya de loin mais ce qui aza na bomoi eza vraiment facilité tokomi kobenga ye kutu dessin animé donc akufara te ye akufara liwa ya Nzambe tata. Merci mingi na batu nyonso o bolanda Irsil Botelwa TV, merci mingi na batu nyonso oyo bosutenaka ya bino Irsil Botelwa TV kande na ebisaka bino na système a bien un système moko ya bio penza. Donc ceux qui zambala no ya liboso otombe na Irsil Botelwa TV osabone o commenter o liker o partager et ozamala mingi penza mbalola akozanga te kobatela pe kopambola yo. Alors ndeko na nga yo otombe na video oyo ndeko na nga yo oyo otombe na émission oyo tika liloba bien pona papa na biso video loin pona papa na biso Charlie Nongi de loin oto lingara mingi tika liloba malamu pona ye et puis abonnement na yo et ozala très important na chaîne na biso otie j'aime na yo o partager vidéo na bandeko mususu partager na ba groupe nyonso partager na WhatsApp partager na Facebook partager partout tindela ba ami na yo na ba messenger et oza malamu nzamba lola akopambola yo soki osungi Irsil Botelwa TV na ko partager ba vidéo o ndeko nanga e kolongola na yo eloko te mais nzambe ka ya lola nde akopambola yo wana tokutani mbala sima soki Yesu azongite tokutani elongo nabino mbala ya sima. Alors ba fan nyonso obolingaka Charlie Nongi video loin totika ye toujours na mabondeli to lemba ko bondela te pona ye totika ye toujours na mabondeli nzambe wana a restaurer santé na ye malamu koleka pe nzambe wana ya lola a révélé ye nani oyo asalaka ye mabe nani oyo azoluka kosilisa bomoi na ye wana tokutani vraiment mbala ya sima. Bisous, bye, abonnez-vous.